Buanga, Gato. Yeah, ya Buanga, Pungo, Sari Mamma, take a photo of the Écoutez, d'abord, il y a les préparatifs. Il y a eu l'annonce par lui-même, le président Jean-Pierre Bemba, au cours de son interview à Paris. Il a annoncé sa venue prochaine, très prochaine alors, chez lui. Son retour, pas sa venue, mais son retour dans son pays natal, dans la terre de ses ancêtres, qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, qui a vu ses premiers pas en politique. Jean-Pierre Bemba arrive à Kinshasa, ça je confirme, il arrive à Kinshasa le 1er août de cette année, soit mercredi prochain. On passe via Guémena, sa ville natale. Il atterrit à Guémena le 31, mardi, et le 1er mercredi, il est ici à Kinshasa dans la matinée. Donc, c'est une information qui n'est plus à informer, c'est plutôt un renseignement. Et ici, nous confirmons avec beaucoup de détails et de précisions. Ça, il faut le retenir. C'est quoi le message? Le premier message, c'est que le Congo a besoin de voir ses dignes fils être opérationnels, être actifs et s'impliquer dans le développement de son pays. Jean-Pierre Bemba est compté parmi ses dignes fils qui a subi une injustice judiciaire au plan international et que ceci doit nous servir de leçon pour que plus jamais nous puissions nous impliquer dans la victimisation d'un frère. Parce qu'il y a plusieurs mains qui se sont mises dedans. Ce qui est arrivé à Jean-Pierre Bemba ne doit pas arriver à quelqu'un d'autre. Il faut que le peuple congolais intègre ça, surtout la classe politique. La haine, la jalousie, l'antagonisme ne doit pas pousser à l'extrême jusqu'à en vouloir à la vie de son frère simplement pour besoin de positionnement politique. Non, c'est très malsain. C'est malsain. Nous n'avons qu'à suivre l'exemple des autres nations. Hein? Lorsqu'il y a des problèmes internes, ça se limite en interne. On lave le linge sale en famille. Mais le cas Bemba a été très expressif et à déplorer. Un cas à déplorer que cela n'arrive plus jamais. Nous prodiguons ce conseil à quiconque aimerait embrasser la vie politique. Jean-Pierre Bemba, au cours de son interview, a cependant réaffirmé qu'il ignorait, qu'il a oublié tout le passé. Il regarde l'avenir, le Congo à venir, le Congo de demain, avec tout le monde. Il préconise à ce que toute la classe politique de l'opposition, vouée à l'alternance, se mette ensemble. À son arrivée, il va contacter, consulter, échanger avec tout cela. D'ailleurs, au niveau du parti, l'agenda est bien mise au point par rapport à tous ces échanges. Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est de constater que le peuple congolais, en tout cas dans son entièreté, est en pleine effervescence, bouillonne pour accueillir leur digne fils qui a échappé à un piège judiciaire de mauvais augure. Nous avons par ailleurs constaté qu'il y a aussi l'Afrique. L'Afrique centrale est aussi en ébullition. Nous recevons des demandes, des appels, et il y a même des gens qui se sont déjà déplacés, qui viennent de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Gabon. Ils sont ici, nombreux, des délégations sont en train de s'organiser, parce que ça, c'est un événement. Un événement, on a même des Sud-Africains qui ont fait des déplacements pour ici, et c'est ce qui nous enchante. Vous êtes témoin, ici, au siège du parti, c'est un brouhaha infernal du matin au soir. Les gens viennent, repartent, s'installent, échangent. Il y a tout, il y a tout. Les retrouvailles difficiles à compter, à énumérer, si pas à nommer. Le dernier message consiste à ce que nous invitions. Ici, nous invitons l'ensemble du peuple congolais à brasser tout ce qui a comme antagonisme, à brasser tout ce qui a comme différent, à se mettre ensemble. Le pays est tombé trop bas. Nous n'avons pas un autre pays. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Voyez comment on nous chasse en Angola,
on nous chasse au Congo-Brazzaville, on a chassé au Rwanda, on a bastonné nos mamans, nos commerçants vers la Zambie, dans les frontières. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous a donné un patrimoine. Et ce patrimoine est énormément riche. À nous de le mettre en valeur. C'est simplement ça. Et s'il y a parmi nous quelqu'un qui se distingue par des vertus qui peuvent développer le pays, mais allons-y, soutenons-le, portons-le, jusqu'à ce que Dieu nous donne un autre. Et c'est cela la vie. Hein? La vie ne se limite pas aujourd'hui. Prenons notre pays en charge, mobilisons-nous à l'arrivée de notre frère, de notre compatriote Jean-Pierre Bemba, ce mercredi dans la matinée. Bamama, Batata, levons-nous, allons vers l'aéroport de Njili. Il sera là et il va échanger avec tout le monde. Merci beaucoup. Tokumisi nzambe ndoto elati nzoto toloto ki ndoto ebele bakanisa kite eza maloba ya pamba mopepe ya pamba te ndoto elati nzoto solo Jean-Pierre Bemba Gombo akokoma umboka Gemena mokolo ya mibale mardi le 31 kuna akokende nano kotala libota soki alongoi akoya Kisasa mokolo ya misato mercredi Gemena butu moko akoti avion na tongo akomi Kisasa akoya na Kisasa po akokisa mikano miye ya leta mokano mwa liboso mozali nini MLC alubolaki lokola candidat président de la République ya koya po azwa candidature na ye akende kotia na seni ndenge moto nyonso akotia candidature na ye ya mibale atala nano bakambia lingomba na ye eza ndenge nini biso bambonzi to ndenge nini atala nano asolola na biso ya misato atala pe Kisasa na tikaki mikolo ebele boye komi ndenge nini bafulu na okisango ezali solo nyonso wana akoya kotala mboka ayeba asosola bebe akoya kotala calendrier na ye na ndenge nini akoyamba ba catégorie sociale nyonso ya Kisasa ya Congo liboso aloba akoyoka nano petala nano azalaki na poto bapanzisango balandaki ye koyoka yo zongi mboka bongo kuna okei kuna na lolenge ni nabite na ke kokutana na bandeko na ngai na ke kosolola na bai opposition lolenge ni alternance tope bokitani na mosala ya démocratie ezalaka lolenge ni tokokenda na élection asakoli polele akokutana na bandeko baso ya opposition kosolola soki ezali te bandeko ya opposition basepeli kolubola moto mosusu comme candidat unique yalobi iyo akosala mpona candidat wana soki mpe ezali ye ekozala esengo bandeko baso batelema nsima na ye maloba ma ye ezali maloba ma bolingo alobi abosani manso maleka mpo balingi kotuna ye estce baye basalaka mabe abi ngai na bosana yango makanisi ma ngai Jean-Pierre Bemba mazali nde kotala Kongo alobi Kongo ya sika ekozala ndenge nini Kongo oyo batosaka yango soki passeport ya biso ebimi libanda bazotosa yango diplôme universitaire ekie libanda bakotosa yango Kongo oyo bato bayaka koluka biloko kolia nde awa Kongo oyo bato bazoya koluka misala awa Kongo oyo bato po bazwa visa koya awa batelema na molongo ndenge totelemaka na baambassade ebele awa bakolala 1 mois 2 mois na baambassade Kongo ekoma lolenge wana ndenge ezalaka kala tozongisa lokumu na biso ntombwa ya Kongo ezonga na esika na yango ndenge nzambe atia nkita na mboka na biso kita eza na mboka na biso bana Kongo balia batonda tokoma batubi biso nyonso na Kongo ye esengo na ye ezali bongo mosala nikosala ezala nde oyo wana tokosenga na bandeko baso baye bazali na intérieur kuna na Gemena na okisango wana bandeko balongo badolite lisala bumba zongo kungu dongo bazali kokita même na Centrafrique na bangi oyo babloba biloba loba
bato bazo katisa na rapport tozwaki avant-hier 4700 personnes bauti bangi bao musu baza kolela batuna bango nini te tokei tomona ndeko na biso oyo bakoselaki ye makambo bazouta bangi s'il vous plaît bato baza kokita na diemena ville yango nayebi te bahotel ya soki misato soki minei hotel kaka esika ezali te bato balobi baya bamona ye mwana auti na esika ya kaka ndeko auti esika ya pasi bakoselaki ye makambo awa na Kisasa tokosenga na bandeko baso mitema pio tolongola mitema likundu mitema ya kindoki ezoboma mboka bayi politique soki nzambe apesi yo elo elaka te okozwa pe te soki nzambe abongiseli yo te okozwa te ata obundi ndenge nini koforce te tika nzambe amema yo soki nzambe alakeli moninga tikela moninga azwa oya yo ekoya pe na ngonga na yo soki navandaka na kotelema awa moke na baninga ya politiki soki natalaka papa Gizenga epesaka ngai inspiration politique monene ezali na baoyo bawela basala babunda jeunesse na bango bazwaki peut-être il y a 1 minute il y a 3 minutes mais Mbuta Gizenga tala na bopaka na ye na suka ya vi na ye nzambe apesi ye atomboli ye. Il n'est pas dit que yozali opposant be lobby yozo be lelo te nzambe alaki tango mususu lelo ezala nano Jean-Pierre Bemba po kaka ezali ye nzambe apesi ye makoki makasi pe mayele ya kotombola mboka ngonga wana yo nzambe alakeli yo tango kokoma na 70 ans akopesa yo tango wana mboka eza kotambola malamu po ayebi makasi atia kati na yo makoki atia kati na yo ayebi yango tina toluka kobundisa baninga ezalite kinoise et kinois mercredi na tongo d'abord mardi na pokwa lala noki lala na 21h lala pongi ya solo 5h ozayi debout sukola mai tia brosse à dents lata elambala Jean-Pierre Bemba bima na balabala ozayi na drapeau ya Congo telema na balabala avenue Lumumba Mobimba bayeba koza na aéroport bakei bamususu bakoza na balabala tokotelema toyamba ndeko na biso tala soki otali presse internationale ndenge bazali ko telema koya bazali kofutaka ba avion bango moko po batala mwana mobali oyo ya congolais bandeko na ye bayebi tina na ye te bayebi basosoli tina na ye te basosoli likabo nzambe atia kati na ye te biso tosololi na ye tososoli likabo na ye mama tata mwana ndeko mercredi biso baso libanda toyamba Jean-Pierre Bemba Gombo. Ye bwanga gato ye ya bwanga pungu ni kwa usari mambo teke fuata de ya. Monsieur Tata Noël